Allô? Allô? Yes, salut, pasteur. Ouais, bon, kuna sœur nanga. Bien, pasteur, bon. Te malamu na batu yo moko moni ba bengi mingi balobito bandela poson ya la gidiente. Yango yo to s'arranger pour to bandela. Na éviter ko soko se présenter puis to beta liso na so beta elobi. OK. Nazo bandela po eza message ko ba pesa kinga na loba na ba sœur. Kombo nanga eza sœur Arlette na bengi à partir des États-Unis. Message eza ba pesi meza ke banaka na bandaki kolanda mate ya ba tuasie ba fille balata ba tchaka ba plante ba maquillage blo nyoso kaka ba kota bokonja likolote. Vraiment et déranger kingai ezaki pe ezaki ezali kwa susi na ngai na banda komito sama ko prier pour nango. Tabi ndo banjambe ata muta oselo na bosolo abanga yo na tchaka ba perika kota bokonja nzambe te. Na banda ki be ya susi na ngai ko prier na wa. Na dia ma banja baka Seigneur miséricorde, yo sa miséricorde, yo miséricorde. Yo ya susi. Ikolo nkokusina lali na ka ba benginga. Na ndenge na ndoto balamusinga ya kotala na lamuki wana na ndoto tala ya kotala le genre moi so kotalola c'est Arlette pardon tango lobi olali balamusi yo nani azola musayo ozomona mutu ango obiezaka ndoto nzola musayo ouais na mona mutu te na kata ndoto babengi ngai badi na ngai yaka ya kotala na moni mutu te na lamuki na ndoto na kata ndoto na lamuki badi na ya kotala genre moi si o kotalola na le na tellement sur la qui fait bosser na ngazaki na maquillage te azaki na perruque te azaki na manjaka te azaki naturel ataki bien ataki décemment ataki bien vraiment babi au moni genre moi ça kota lola yeyo bon na yo la mukana surtout que vraiment qui a ndoto babi ngai c'est que nzamba la qui singa genre moi ça kota ndoto akota lola sikanga ana mibongisa na bandi ko abandonner lo nyoso na. C'est qui facilité maintenant ba ate bona bo kontel kolo na abandonné ta jiblo no so na tiki ba maquillage ba pantalon nyo so na tika kiango na binga na mi se préparer na ngai na mi bondisa ndeso na tanga bible na ndotanga bible na komi na Ézéchiel 33 le verset 6 na kititi na se amoni bible le bete na tio sentinelle toto omoni si tu vois venir l'épée yo averti to tiki épée wana ekomi la mutu wana kufina ba nikiti na ye makila na nsende pa na yo na talion e bandi sakingai ngalobi tete lokola ona moni message botika na bluka na komisa message pa ba share ndina ba kite na pasteur dide pasteur pour na bien benga na benga na ibisa ye lokola ba balanda ke mingi comme ça ye a averti ba share ate ya baser na message na bon makila wana un jour ndambe atuna ngango après na yo benga pasteur bon bazaki tongo biso bazaki butu ta na bengi pasteur na OK na lekisa message na yo senga OK pasteur na yo lala na butu wana to na lali bole ta na lali na parce que voix na komo lota ko voix ezolo balanga makasi message na pesa ki yo ya baser loba na bango bako kota bokonzi na ngai te na biloko na bango wana bako kota bokonzi na ngai te na biloko na bango wana vous ezolo balanga makasi yoko na prophétie to lo balanga makasi na mato mba moko na lamuki mama na kata ndoto wana na bandaki tana ze mesa comme ça na moniteur na lo bana sena na message na yo ndamba bina ye bisoke okokota bokonzi na ete na biloko za nango okokota bokonzi te mama na ndoto wana kamera na moneke ba sia ba bande ko abandonner mona sia ba ko molunga biloko wana mushita bina mushiba ko molkonda ni bo poni banda ka lolobe na bisote poni banda ko lolobe na bisote mushita lobina nga na ke na fait so fait ene sili na ko tika na ko abandonner na bina OK fait mo ce qui Christ aye c'est que Jésus a dit bloc wana au kendete au raté donc comme côté mais quand même na ndoto na moneke ba sœur ba bande ko abandonner ba sœur msi ba comme naturel msi ba to tike loko wana yango wana après na yo sutuka tana sutuka na monke ya ndoto
nandi kolenga no senti kaka je vois wana na yoka ki wana to lenga ngabite tika na benga pasteur Didier Susu na pasteur pour na ebike message na pesa ki na bakisa lisusu o na ju na yebisa na bande kolenga vraiment dans un message à lobana bango azuba bana ba makati lobana bango na message na pesa ki bango kota ko kontina ngai te na biloko na bango yango moni na lamuka ki na bete sona komisa message yo na benga pasteur ko ba tubalanda kai abenda peuple de Dieu matoi biso ba fille ba maman waza ko se préparer pour le royaume des cieux na dit que ba pasteur ni ba te yake Bible, les gens comme motema, on est un mensonge. Bible lui se sanctifier dedans et dehors, corps, âme, esprit, faut dans la sanctifier. Donc faut se sanctifier dedans et dehors. Et on a fait sa message par papa proverbe pour passer à boyoka. Mini beaucoup ta doute, mais beau prier, on a prié qui tient espace sur moi, qui n'a social, qui n'a abandonné, qui n'a pas se préparer pour le royaume des cieux. Vous se préparer, vous se sanctifier corps, âme, esprit. C'est ça, pasteur. C'est Arlette. C'est pédé un message au PC. Tant que l'objet qui est bas kota batu na prière, ezali kutu na tina ba kota batu na prière parce que Bible ezali ba pensée révélée en colo. Bible ezali sabiso bien na 1 Timothée 2 banda na 1 ti na 15 ezali sabiso boye. Je veux aussi que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Wanezalina 1 Timothée 2, 9, mais sur le 1 Timothée 2, bandana 1 tina 15, bazolo bango mais lelo oyo batobele batanga la Bible te batobele ba okene na église kaka pona ba miracle mais elateli na bango ezamabe ba maquillage ko bakisa basuki ko bakisa banini okomona ngo na ba protocole na basi ya ba pasteur na ba yembi batu bazo sala ba aventure basi bazo ya na église sexy kindumba vraie place nango comme en église mutu azo kende ko sambela na bimarane na pasteur azo bota pe na pasteur au monde na kati église azobota na ba protocole na ba mama diaconesse nyoso wana ba bomba ngwe comme secret yo conseil nini okopesa na jara basi wana nyoso oyo batanga ka Bible te mais bali basalela nzambe na ba perruque na mutu bali basalela nzambe na esprit ya Jezabel ko tia ba manzaka milai ko se maquiller lokola Jezabel ko lata ko tika ba partie nzoto libanda pe ko satsa ba te kobo o lobi nini pona ba quand on a appelé ces actes, c'est qui pendant des actes qui l'église pour le royaume des cieux. Et là, dans la suci, on a côté de conjandoli, il faut pas abandonner nyonso. Il faut pas abandonner. Ba maquillage, on a na tina te malam batcho na bango na cercle présent. Mais éviter gloire ni les autres là yo na cercle que eux zoya. Le conjandoli éternité en éternité. Madame Koutou, ou abandonné, on a pu abandonner la tamboula naturelle, on a beaucoup de gens, on a se préparer, Bible le but c'est sanctifier corps, âme, esprit. Rien n'est sûr et que quand tu as beaucoup de alcool, ça on se trouve bâti ça ba maquillage, donc on a mis on se doit corriger Nzambe. Yango wana, mingi bo négliger, bon mon onka bo mais bo kanisa, era Sodome et Gomorrhe, era Noé, batu mutieka bakota ki lola. Yango se préparer pour que mon colonne salele nzambe belé après surtout qui au moins la tikali ndenge nini moyo bate eloko yo tiaki yango mutu sali ki otikala wana apesa sa message ba pesa pour le binanga lo bana bango na message na yebisa ko na bacher bako kota bokonzi na ngai te yango wana ezaki yango mona do passer message pour nzamba tu nanga makila wana te nazalo pas sentinelle yango na bengi be pasteur. Il n'y a pas quoi sentinelle, toi avertir bino bacher. Toi avertir bino. Ta yango, toi bijou te, RT. Elle dit se préparer. C'est ça, pasteur. Merci. Est-ce que vous avez sous le lobasouk avant aussi ça? Et le lobezaka boyo ka voix o etindinga na yebisa bino. Boyo pango ka.
otala te ke sœur Arlette te nga pe batindi ngai po eye deux fois balobi na ngai yango wana pasteur. En tout cas, merci balandi o bozo na biso Sentinelle TV talati na to bengaka Sentinelle soki to moni likambo to yebisi te makila na ozala mutu na biso yango to sala nyonso ko prévenir bino lole ali li felo ali lola na li felo to kokota ngo na bomoi ndenge to sana bomoi boye soki olandaka pasteur loin de Dieu akomemayo na lola soki olandaka pasteur gege pasteur sataniste pasteur ya mutu asimba kisi bien que aux en église, bien que la église, au kokota lifelo na Bible no na maboko. Bandeko, et là teli et koti ma bemi en église, basi amindele batikali naturel, bino basi abatumwindo, bokomi kotia ba suki oyo, ezali dédié à ba temple, ya ba démon. Boko takaka na Google, bo beta les cheveux du temple, bokomona ke ba suki botia na mitu, eza ba suki ba asiatique, ba ko sambele lango nzambe na bango bake kuna ba loki yango ba suki muso eza bato bakufa ba témoignage ezebele base bele ba mususu ba nini koma iko bimena mutu ba nkusu likola ko tia ba faux cheveux misusu ba malédiction zo ya misusu zo bloquer ba vie ya bato nzambe atindi ozala naturel mwasi ya kitoko azali mwasi azaka naturel biloko bozo bakisa zo comme ça bino lokola ba koko ba chinoise lokola ba koko ya ba Vietnam lokola ba koko ya côté ya bato oyo ya Malaisie. Alors botika naturel ezali Bible mtezo senga bongo soko zo corriger nzambe oza ko sala lisumu yogo ke d'église mozo linga kotambola te ndenge nzambe alingi ozo linga kotambola lokola bokozi nzambe sengite mukolo na suka nzambe ko chelo video oyo arobana tinda ki basali nanga bate ya bino botiaki tembe place na bino ezali kozika na moto. En tout cas merci mingi na bino nyonso bosengaki bokomaki pasteur Lucas Sœur Arlette bo bandela. En tout cas sœur ayokaki ye kutu muta contactaki ngai abi pasteur na tangi bato babito bandela ngai abi nazozela yo yango to bandeli susu do to sali yango kaka po moko na moko azo excuse te po mukolo na suka souci ali toko talola. En réalité le plus grand rendez-vous ya un Christ ezali potote ezali balate ezali mukandate ezali bandakote ezali kokota na lola po Yesu mukolo ko ya na enlèvement akoya kozwa bato balala na église te mais akoya kozwa bango bazali babotama ya sika nde bangle balobaka born again soki muto abotama ya sika nzoto fwe kufa molimo esala. Alors so molimo ezosala ke nzoto kufa oza muto akobakisa biloko te bamanzaka te oza muto akotia ba rabote te oza muto akolata sexité muto akutali na nzambe akomaka kobanga mokili akomaka na respect ya nzambe po ayebi lole ya lili felo yali. Vraiment nzambe nanga amona bino. Merci na Sœur Arlette pour na témoignage oyo. Merci na bino nyonso bozolanda biso. Sœur Arlette soko kopesa au revoir na bato baolanda biso. Ya vraiment nzambe penga sunga bino omoni tanto baby si tente lo nzambe faut to se repentir ba sœur. Donc aux attendre à yo se repentir pour abandonner maman biso ba sœur to porter ba fruit digne de la repentance. Et ça c'est mingi et pas nzambe. Ya wana ka vraiment nzambe a béni biso nyonso. Asunga biso vraiment. Merci, bye bye. Merci. Bye. Bye. Sentinelle TV, bye bye.